Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà la grande famille. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut Nabanda Kunabino. Voilà, bonsoir. Et qu'on dépend de Kaka. Na beaucoup yamba vidéo na biso la grande famille. Au côté tu aimes vidéo, pourquoi pas ko s'abonner. Ezanga wabino BBC Mpoï TV. Balandinyo so ya BBC Mpoï TV bandiko. Beau aimer, beau partager. Ceux qui pèsent la liboso koutani na vidéo na biso s'abonner et que ça la biso toujours bien. Voilà bandeko toye na moi lisolo, je crois bon mon titre, bon mon IP photo ya miniature na biso. Likambo eza nini bandeko? Biso nyonso toyebi Chaka Congo oya uti kotika biso il y a quelques jours, paix à son âme. Mes condoléances na famille nae, mes condoléances na ba artiste, mes condoléances na ba musicien, mes condoléances na musala oya bandai ko sale la bato parce que je sais que non na minute bato ebele bazolela parce que azalaki wana vraiment ane ko sunga mabota ebele ce qui problème eza azalaki muto abane ko zo aller devant pour na ko couvrir likambo o ekweli bato mingi to bando mona na ba artiste comédien ceux qui artiste akufi Chaka Congo akosa nini akozwa le devant ya kobeta ba porte kokoko et pas ba konzi mboka pour na funérailles ya mutu et tout voilà paix à son âme molimo nae et paix manakimia ezanzela na biso nyonso voilà bandeko tomona ki abelaki azwaki ba soutien ya neti artiste musicien na biso na kombo ya Fally Ipupa atindaki enveloppe pourquoi pas tout le bango voilà mais le kola nzambe ye moko aza kolopema asali nini azu mutu na ye je crois bon mon titre bon mon IP photo ya miniature la grande famille beau aimer beau partager massivement vidéo na biso tomoni lorsque papa na biso akufi mutu oyo azwaki relève ou encore mutu oyo azwaki initiative ya koloba keno ba mbome corps ya Chaka Congo ezalaki sai o babengaki pe président sai aza artiste comédien ya munene na mboka na biso oyo biso nyonso toyebi asepelisa biso voilà mais esali que non tozomona na ba commentaire tozomona na ba ndeko mususu o bazosala ba analyse et tout ça disant pourquoi il a précipité. Elingo sala neti moi polémique moko boye ya koloba ke non sai alingia mimona alingia la kisanini pona ko ambome corps ya Chaka Congo. Yango mama bébé salobi enana ko sala lango analyse muke parce que nous ba congolais communauté congolaise eza communauté moko boye ya ba problème. Bandeko vous savez lorsque muto azu initiative wana ya koloba ke non la première des choses il faut d'abord embaumer la personne. Bino wana peut-être obo ça la peut-être polémique na minute au CC pour nini ça alingia ça la boye pour nini alingia mimoni ça et tout ce qui boyebi que no bo vivre na ba cotisation bande ko boyebi que no cotisation mususu ezwaka 2 jours 3 jours or mutu ndenge za wana aumela ki déjà na maladie alors ndenge aumela ki na maladie ndenge akufa kana il fallait ko ambomé dans un premier temps ezaka bato aketo deba ya bato mitema keto deba sani bayokeli yango mutema mabe mutema pasi ya koloba pourquoi bolingi bo memelango polémique nga na trouvé polémique wana te to mona ta dernièrement awa ce qui souzi la pauvre souzi o ya kufaka mutu abimisaka mbongo toyoka abimisaka mbongo po ba ambome ezaki belle vie la patrona Poutine de l'écriture elinga pe osala mbutu parce que Congolais azalaka bongo Congolais azalaka toujours mutu azala toujours prêt ya bilobela po eza bien te tozonga na lisolo na biso eza que non
pourquoi ça a précipitaki bandeko nga na moni eloko ya mabe wana te soki bino boza pe na besoin peut-être ya ko boningaki peut-être pe bo chambongo pona ko ambome ekufeli te boki toutefois ka ko zambongo na bo tia enveloppe atiki mwasi atiki bana atiki famille soki to lobato kene na mozindo biso nyonso toyebi ke non na monde ya ba artiste comédien lorsque ba artiste ba bandai ko zo ba problème neti ya liwa bazana ba problème et tout to bandai ko mona chaque Congo abandai ko sala ba démarche wana il était plus aussi associé na sai alors comme pour dire que non ngai mama BBC na okelo ba ke non et loko sai asali atali nanu relation au bazaki na ngona na chaque Congo. C'est ça d'abord, il fallait non to banda wana pour comprendre to comme place ya koloba non pourquoi ça a embaumé a précipité ko embaumé corps ya Chaka Congo. Bobo sani keno ezana ba course mususu ezana ba biloko mususu ya ba artiste comédien ba matanga mususu ezali keno Chaka Congo azalaki associé na ça bo kende boy ba koti boy ba bimi boy ba koti boy ba bimi boy. Congolais to tika kapé ba makambo mususu. Mutu soki azu initiative moko oyo eza bien carrément applaudissez carrément bo bete la mutu wana maboko c'est tout bo encourager la personne lorsque bokoya bokolo balinga la kisanini alinga nini parce que boy non bandeko na moni eloko mabe oyo Chaka Congo salite et puis nous autres ya Chaka Congo ezala quitté ya koloba ke non bo banda ko betela ngo sete ngo banda ko lancer message bo pesa mbongo ya kwambome bo pesa mbongo ya kwambome bo sana no cotisation ya mbangu po ba mbome corps à Chaka Congo je ne pense pas yé makamune ndenge akufiana il faut qu'il smooth il faut qu'il bien et qu'il bien mbala moko vers parce que lorsqu'il était vivant asunga ki pe batu malgré que non na musala banai ko sunga abanai ko sala na humiliation batu banai ko finga il a eu des insultes batu a maltraité ye muyibi et tout ba insulte ba makambo ebele mais il était toujours la tête haute abanai occupé makambo batu te batu a pesa e kombo musala soki ya bibembe et tout aliaka mbongo bibembe et tout. Mais malgré ça, musala bandai ko sala et bandai ko mona na misu. Sko mutu o bandai ko sunga bongo lelo ya tezolo likolo. Boko linga bo bandai suko non ko tia cotisation rapide non, et ça na biloko musu il faut bo kavango le plus vite que possible. Pour sopater. Nga na moni mabete. Na moni mabete la grande famille. Pour mutu nyonso azaki pembeni ya Chaka Congo. Ayebi petite valeur à Chaka Congo. Ce qui est le Chaka Congo a tué zolo nase et cause na eloko moko na poche okolinga okavana nous situation parce que ba yebi peut-être moi je peux dire que ça a été ngwa sali bongo ayebi ba capacité il y a Chaka Congo lorsqu'il était vivant ayebi makamwa bana ko sala ayebi peut-être bola munaye parce que pour osala eloko wana il faut peut-être reconnaître bola mamutu pour ceux qui disent que non otala mabe mutu osala te alors ça atala kinanu bola munaye oya sala ki na sa moyo yo nde toucha ki asa nini asala oya sali mais ceux qui batu bakoloba ke no emandio me maneti moi polémique mo oboye je sais congolais vraiment tozanga makambo te vraiment congolais tozanga makambo te franchement bandeko bo aimer vidéo bo partager ezanga babino BBC TV bandeko toza wana tozo ko bana ba ke non nazoki moi tamulayi depuis novembre je crois que non on a travaillé penzate mais Dieu merci tozonga kaka tozonga malembe parce que makambo ezebele ya kosala toza kaka wana sur les réseaux sociaux toza makambo ebele ya kosala alors lokola pe musala on a lingango on n'a pas le choix mais total ndenge nzambe kuna zo mema biso na musala yango parce que biso total la papier volonté ya nzambe la grande famille bo aimer vidéo bo partager ba o baza ba membre ya BBC TV bandeko bo continuer toujours koza ba membre ba o pe baza na besoin ko koza la membre na BBC bandeko bo soutenir chaîne et osala bien nzambe o biso tozo sambela akosunga ako pambola bino voilà bandeko lisolo na memela ki bino eza nini eza que to monaki to yokaki to moni
président Saïsaï ou azape artiste et comédien ya munene na mboka na biso asala kapé fierté ya mboka na biso et ça dit que azwaki moi initiative wana ya kosala nini ya ko embaumer corps ya Chaka Congo mais soubassement encore biso ba congolais ne tozalaka soubassement et comme que non alingi ala kisanini non tozalaka souple en esprit pour comprendre makambo susu tozalaka pe souple en esprit pour na makambo susu et lekina et salemi bongo bi ya d'accord ça lelo moko bien ya bandeko moko pe nani makambo ya ba cotisation ezalaka pe bien te parce que toyebi pe milimo ya batu te o basangisaka toyebi pe mitema bato basangisaka te toyebi te bandeko c'est pareil même en église l'église ataka ne to tshaka bambonga mabonza bongo bandoki pe bayaka bachaka ye achepe bon comprendre bandeko alors ceux qui mutu moko a se porter garant le bike non ngala zo sala boye to so misika lokumu epa nzambe pourquoi boki ozongisa lokumu epa nzambe te na eloko ndengo asali ya koloba ke non nzamba pambola ke koluka ba polémique eza kaka analyse oto zo sala bandeko na ndenge ya mabete communauté congolaise moko il faut ka to banda koloba ka boye po bato mususu peut-être basala ka makamuna ignorance ebele na ignorance ebele. Alors c'était au moins ça bandeko mingi ya koloba ezate so na bina leka lisusu yozaka non na kosi na nga makambo lisolo ezaka ke non président Saïsaï a se porta qui garant ya ko embaumer corps ya Chaka Congo mais soubassement bato bakomi kotonga cessé. Or ce qui peut batikeli pe ye Saïsaï a ça la programme ou bien azwa matanga en charge ça lango pe bien to mona ki atelemela ka matanga ya nani matanga ya pululu vraiment ezaki wow ezalaki wow parce que toyebi na monde ba artiste comédien ba mbongo nyonso bino bosala ka ya ba cotisation à la fin de compte to mona kaka liste bimaka boza batu moko boza donc na yebi te se na kelo banini makambo ba groupe makambo ya cotisation bo ebimaka libanda na ndenge bimaka libanda biso ba koni mama otozwa kaka bino so mutu a se porter garant et ça t'a mis to lobela mutu wana wa se porter garant ya koloba ke non ngai nazo embaumer que peut-être bosali ba cotisation bo bani pe ko bimisa biso liste ya ba kombo bato ya koloba non on a chaki $10 on a chaki $20 on a chaki te comment mutu bo wadi ko vérifier na ba kombo bato bozalaki na ba tie cotisation te à la fin des comptes kaka ba problème. Et comme on dirait la cotisation bino bosalaka et comme on dirait bosala ba chantage moko ya koyeba nani ache o ya chete o ya che combien o ya che boy o ya ko chape ebele alinga la kisanini parfois bino ko na ba cotisation pesa na bien te alors ceux qui mutu a se porter garant alors bon applaudir beaucoup misaka nzambe bolo ba gloire à Dieu belle vie pe asalaki yango awa ya suzi ya bimisa ki to yoka ki bimaki tina libanda tina monta to yeba ki biso bakoni mama ke non belle vie la patronne a bimisi $400 ba mbome na ba mbome suzi kaka bino wana nde boye la kabiso maka. Alors c'est au moins ça la grande famille ngana moni eloko mabete na moni eloko mabete ceux qui mutu a précipité surtout ceux qui mutu a umeli na maladie mutu soki a umeli na maladie déjà nzoto se baby na bakisi na banini biso nyoso to yebi eloko wana alors mutu wana soki akufi ezalaka mieux ko précipiter na ko embaumer mutu ke mutu peut-être abeli penza te boki ola lycée après jour moko pas le lendemain boye bo embaumer mais mutu ça qui peut-être plus de 3 semaines et 1 mois en hôpital à Koufi il faut dans la première des choses quoi embaumer parce que il a consommé ba produit ba nini ba bilo wana c'est à bien il faut ba embaumer la preuve en est que bandeko moko bino ba artiste bozaka moko na yeba te so eza po nini tant soupe ça a joué kana souplicité ya koloba ke non so peut-être nzoto ndeko na biso elali 2 jours et kopola. La preuve en est que tout le monde qui awa kaka bino wana ba artiste comédien ndebo yaki koyebisa biso lisusu aya koloba ke non nous autres ya dadi kitambala epola kat corna epolaka bamboma ngote c'était dit à quoi bo bana ko luka bosa ba cotisation ti lelo bato ebele ba regretaka paix à son âme artiste na biso bana ko sepelisa biso. Et dans le rôle de théâtre total non il faut peut-être que non en place où il fallait Dadi Kitambala à jouer
hein? Mais akenda corps na ye polaka po nini? Epolaka po nini? Allez-y comprendre babiloko mususu. Je crois à partir ya eloko wana nde koma ke non kozala souple ya koloba non ce qui artiste moko akufi la première des choses nous devons faire eza ko embaumer na nos corps. Et pesa pe batu mususu mayele lokola ba sai lokola ba belle vie kandi. Ya koloba non ndenge akufi le temps to bana kosala ba programme ya funérailles to sala boy beta to sa nini to embaumer na to za na kimia comme ça to zo temps ya ko préparer funérailles na e bien. Mais bomo na mutu aya sungi yango wana congolais mutu atikali mutu na ndenge keno kaka mutu wana kosunga kaka yesu ko ya ko boma yo peut-être lorsque ça ya sali yango asungi peut-être bino na ba $10 ko bolinga ko sangisa po bo ambome corde $10 na bobomi yango te. Congolais a réfléchissaka toujours à côté. Okotia pe cotisation yango wana batu pe bakomela mai te to chaki bambongo komi ko loba bandeko. Non, Congolais a mutu te. Congolais, laisse tomber. Congolais a mutu te. Mutu asungi bino le bocha ba cotisation asungi bino nanu asalis abimis ne mo ne bele basala monani ba mbomeko et pesi bilobela na batu mususu. Ça n'a pas de sens franchement. Alors c'est au moins ça la grande famille. Tozawana, beau aimer, beau partager. Ce qui moi conseille numéro na biso ezawana. Ce qui moi suggestion moko eza numéro na biso ezawana. Pour bengi maman BBC na yambaka ba analyse nanga na sala kana finga te. Alors lorsque tu te permets peut-être ya kozwa numéro nanga o benganga essaie aussi de te réserver na ba makamususu. Tozo sala musala muto aye ba nyonso tuté. Alors tolinga ko sa nini? Ko sanga na po to sala union moko to kende na musala liboso. Alors ceux qui ont une idée moko boye ou encore lobi na benga maman BBC place au maman BBC lobaki mabe bandeko. Oh, ou encore maman BBC analyse na peut-être à maîtriser qui likambouté ou boy. Oyebi histoire vrai. Carrément tu nous appelles maman BBC ta les aboye. Maman BBC ko zonga su kakawa. Aye ko baton ba ndeko botala ezaboye parce que mon nango ezokende bongo. Oyo kité oyo ka ba version ba tezaka ebele. Alors c'est au moins ça. Pour na vous avez bino vraiment tant moulaïté les sont na biso za ko kende nango. Moulaïté ça juste cas que non je vous dis juste peut-être pour ramener savoir ya bande comme sous en anglais balobaka take it easy c'est-à-dire que non ça à se porter garant ya ko embaumer corps ya muninga alors non mon amabete malembe et ça dit aussi nous pas tout combien peut bakufa. Oh ça y a un moment bakor na bango ti. Ah oui hein bandeko ermo peto lo bango. Batu combien? Oh bakufa ça se porter pe garantie. Ya ko sa nini? Ya ko embaumer corps. À se porter garant le bi que non na embaumer corps. Je ne pense pas. Oh eza liboso peut-être to yoki, je crois peut-être na ebité ya pululu. Oh penza ne peut-être na moun penza et sonner makasi. Alors comme pour dire que non lorsqu'il s'est porté garant. Donc, relation ya yena chaque Congo ça qui ndenge nini. Tout ça aussi ça compte non bandeko. Tout ça aussi ça compte. Chaque Congo oui to yebi que non azaki pona mutu nyonso. Et koufelité ce qui ça y a se porter garant ya koloba que non a embaumer corps ou encore yo posa kana besoin osunga matanga ya nani ya chaque Congo parce que oyebi eloko ya salela yo pe. Non makambo eze bele famille ezawana. Occupé ka okene ko sunga famille. Et c'est ça. Et communauté congolaise, pardon. La grande famille, beau aimer, beau partager. Tokutani prochainement les autres les 31 et les 30. Le 30e. Les 30. Le 31 sur le 1er février. On a été soutenu. Donc janvier sili, tokoti soki février 2024. Tika nzambe na biso apambola biso nzambe abomba biso année oyo nga na yebi keno eza année accomplissement tikete nzambe atambusa bino na grâce et accomplissement et ba problème ne se posa nango ya guérison ya délivrance ya bénédiction et tout voilà je vous aime bien bisous ciao Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV.
Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.